me babi poto ezela koinda. Botu ningate bana poto site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijani. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous bye. Bande ko balandi émission na biso mbote na biso toza awa na Palme Beach na Gombe wapi sika toye kokutana ba artiste comédien to pe mutualité ba artiste comédien basangani pona likambo etali santé nani asangisi bango fondation Mama Denise Nyakeru Tshisekedi asangisi ba artiste oyo pona kotala oyo eza santé na bango, c'est-à-dire lelo ba ko remettre bango ba carte artiste comédien oyo azwi carte soki abeli ndenge ezalaka artiste abeli andi kobelela yambala oyo kozala soki abeli akozwa santé ekende na charge ya fondation Denise Nyakeru Tshisekedi nde tokutani na esika oyo artiste daya bakomi ebele mama nano comité. Je pense que tu as besoin moi quelques interviews et puis tu koba tozela tant maman koya totala ndenge nini milulu yango ekoleka makanisa gweza mala mingi te remercier initiateur te remercier isanga ya artiste comédien bongo tozana na tant qu'il faut awa na Palme Beach to koba reportage na biso alelo. Solo ya bolingo maloba ezalaka nango ya oyo etondi motema ye suka sembe bo ebimisa kosala na moninga malamu ezali boswi na ntango pasi motu akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde mpona yo nakosala nyonso ekokina moto kosala ye olangisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ngana bikakati na yo po na yeba yo na mozindo nauti na bapota déception mokili nasana no nase ya émotion moloko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posana fuka manga Yesu Yesu yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu dayo yo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yaya nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana
nabenga yo nyonso. Voilà, tous les maman na biso, maman Pembele boni. Malam papa. Tout le monde awa lelo na likanzi. D'abord initiative ya mutuelle de santé et salionde. Papa initiative ya mutuelle de santé esalinga nano elengi. Esalinga elengi makasi. Po nayebaki te que un jour eloko oyo nakokaki kozwa yango melelo. Na nasimbi te me nazoka ndenge musu na nzoto. Ok, l'artiste mingi bazaso babeli moi difficulté misolo ezate mais quand même un pas oyo et ça lit moi bien. Olobi nini pona initiatrice nango oaza mama Denise Nyakero. Bon, pona initiative ya eloko oyo nalobi boye. Po mokolo babengaka biso toyebaka te navandika noka mapembele ozapi yaka mbango nakende o tozokende pa ya mama nini mama première dame ngabi nabengami tokei tokomi masolo ebandi ngabi meloko yango mpe eza kitoko ti kitoko yango nabi bon mpona initiatrice nango en tout cas nzamba bomba epa batela kobanda likanisi oyo azwaki wana nayebi ete eza ye moko te eza na nguya ya nzambe akoba nango alemba te toza mpe ebele komona kaka na televizio mama ntele papa ntele kaka kolela na kolela lelo lokola kolela oyo esili nzambe na ngai naloba nini pambola mama oyo pesa ye makoki ya kosala mosala na ntina ya bana na yo po toyeba kozwa kimia nakanisi na ngai naloba yango wana olobi babaote na rabi mama Pembele omonana te mama Pembele likambo nini yango batata bamama bayaya baleki na nga mama Pembele na bino azali akende epai te aza kaka na Kinshasa azali kaka rabi nde moto alinga obimisa ye te kasi te na biloko ya rabi amonani lelo nde bokozwa mama Pembele na bino ndenge bokolingela. Merci beaucoup. Voilà, on est là avec les champions de théâtre congolais, Mouyon Begos. Bonjour champion. Bonjour Radi. Ouais. Initiative d'abord et salut Ndeni. Bon, biso acteur comédien, tokolo ba toza li babete. C'est li babé za la kambe tokoyi pe na kuta li babé. Mais nzambe na ka biso tokoyi kaka lisusu ndenge nzambe apambola ka biso côté ya ba première dame. Première dame, azo compter qu'on cadre kaka biso ba artiste comédien. Yango kaka tokumisaka nzambe topesaka lukumu pa nzambe alingaka biso. likanisi oyo mutuelle de santé ya artiste comédien pour mingi eza so artiste abeli oka mbele leki na TV mais quand même initiative oyo emotive bino esali bino bien. Bon, eza eloko moko tozalaki nango biso ba acteur comédien na motu te qu'un jour tokomaka na likanisi oyo mama Denise ayeli biso yango tozalaki na makanisi soki lelo babeli nayebi kaka na kobelela kaka mama Olive talelanga likambo alo mama Olive asali kaka biso totokuta na maladi mama Olive asala bimisa mbongo tokenda na Inde soki mama Olive te maladi oyo nazalaki na motolo baoperaka na motolo nayebi te soki awa baoperaka na motolo nayebi te lelo soki nazali obira aza te mpo nyonso bamabongisa nzambe alo lelo mama Denise aye kaka première dame tande totondi awa mpona nani mama Denise Nyakero nzambe apambola ye makanisi oyo aza nango ekokisama mpona biso moni rabi ba ere moko rabi namonaka yo neti mwa aventure moko boye me nde ozala mo sérieux parce que oyebaka valeur na nga te ngai
na butu omo na butu naza ba immeuble be na ville ya Bo makambo butu komia. Makambo butu komia. Yo ba te fona le ka vérité. Te na ebi. Naza gouverneur titulaire na ville ya Kisasa. Na butu. Na butu. Bona moi. Ngobela zali. Bona moi. Na moi ngobela. Zatini ngobela. J'espère mon comprendre ka oti. Papa ngala ebisa yo na butu. Wana kindoki. Ah, mon kindoki ko koti ondeni. O bakaba kindoki. Butu solo beza makambo kindoki. Yo tuni makambo butu ndeni meki makambo kindoki utwa. Radi. Na ebisa yo. Na minu kolala te na oluka yo to solo makambo be. Eh, ngana ko invité na butu te. Na ko invité na moi to solo la. Radi. Bona butu poani. Radi a lobby ezaki radi mususu. Radi a lelo eza radi mususu. Est-ce que yo bilo kona te? Na yebi. Mais eloko moko poza la bien faut à moins makamaya la butu. C'est moi président Muyombe gauche champion et vous comprenez l'artiste va ça belé to mais au solan quelques-uns et ça moi bien ma pembe la bukani panja na butu na ba immeuble yo kia mama. Bonga kosi. Akosi te alobaka ne vérité. Yo yebia. Oh. Alobaka vérité pona ba immeuble na yo wana. Menga pe na kamwaka na yebaka te. Siko ndenge zalaka ya butu wana. Na butu wana. Est-ce que aza compliqué? Ya ona ebisi ya zoboya. Ya monelo ndio za compliqué. Mama pembele. Eloko na ko ebisa yo ezani. Moni vie ya butu na vie ya moi. Balobi pona moko. Ifona pona ya butu. Mama pembele lelo ufandi pamba bo eloko akolia nane oliete. Na butu. Mama pembele. Mais nalobi ya papa Rabi. Siko ngana kokamwa. Na WhatsApp namoni Rabi. Photo ebima okomi mwasi. Eza ndenge nini? Eza anniversaire ya ndeko na ngai ndina chai photo na yewa mkolo anniversaire. Mais comme ça kinga konga. Donné tu yo jour anniversaire non on zape photo nao na chai wana anniversaire ma pemi. Mais olobaki na ngai te? Yo ndo ebima kama WhatsApp te photo na ba expliquer. Na kanisaki obaluki na photo zo baluka mwana mwasi. Les abonnés du jour anniversaire à Peshanga ici na zo photo ni na chai wana. Donc les temps na benga joyeux anniversaire na Micheli kaka. Siko na sina yo anniversaire no jour. Nga kalatin na décembre. Le web c'est un photo na 23/12. 23/12. Joyeux anniversaire déjà. Merci. Nathan Kifuta, on est donc là, mutuelle de santé des artistes et comédiens avec la fondation Denise de Nyakeru. Bonjour maman. Et bonjour, moi la Rabi. Tout ça a l'initiative de la mutuelle de santé des artistes et comédiens et c'est le d'abord na lobby soko tuli mutu ne sotu mukola lelo mutu ne soza na esengo pote tundimaki te kelelo tokozwa donc bazwa biso en charge tundimaki yango te mais nzambe aza bolingo donc mutu to azali awa tozozalaka baremettre so bacarte de santé po lobilobi te bana kozwa bakisi na batraitement eza kaka te ke soki mutu abeli te bana kobelelaka to bana kobelelaka tokomona lokwa bamandiant eza bien te mais mutu moko abimisi mutu alobi te nalingi vraiment bacomédien baartiste et comédien le bazala mpenza na top donc amettre biso bana valeur toza lesengo makasi. Voilà, merci beaucoup maman Boka. Donc Kanji Goto tozana Lobate, présidente de l'association maman. Voilà, oui Lobate, comprenez maman va se belé awa tozwa ndambu toko ba lisona biso. Tozana maman Theresia, nga bien que mingi ya ana boni ya. Non bien par la grâce de Dieu. On est vraiment les lob artistes belé to sangani awa na cadre ya mutuelle de santé et salut d'abord ndé. Eza esengo. Eza lokwa ya bien esengo. Nde ba bengi biso to ya eza mabete. Yango pe to kutani poto so ba carte yango assurance maladie. Je peux initiative à vous en parce que ba comédien peut vous épeler, on a mon moi batumuke. Et banana batumuke to ba artiste nyonso ba zala. Nga pe ba benga kinga no ye bandeni ki so ba benga ki ote so ba benga ki okonate. Na monika ba bengi ngai papa ilomba bengi ngai azui identité na ngai après lelo pe so ba pesi ngai lobi ba pesi ngai invitation. Lelo na ko se présenter na balikambo en tout cas initiative to pe makambo ya na kati nga vraiment na ebité na eka mutuelle de santé pour na recherche de santé à artiste de comédien. Oui, eza mabete eza bien. Eza initiation mora bien à sali que azwa biso charge pour la maladie eza mabete.
bakata initiative oyo na moni ba artiste bosangani ebele mpona mutuelle de santé oyo d'abord likanisi yango esali yo ndenge esalinga bien ndenge mama mokonzi mama Denise akanisi biso ba artiste mpona santé. Voilà, merci. Eh bien, Bijou la Reine, Maman Denise, a 5 artistes et comédiens, a été prise en charge à travers la fondation Naïe Denise Nakero pour la soin de santé à l'artiste. Et ça lui et ça lui bien parce que au moni bandeko msu ya biso bakufi ebele pota msu mpona négligence ta msu mpe mbongo makoki eza te ya okende hôpital. Likanisi oyo mama na biso première dame akanisi biso pour la séance maladie na biso eza kitoko makasi donc eza bien. Pas de commentaires moyen le ba ebele eza te mais baloba liboso santé les restes après la santé n'a pas de prix yango mama asaleli biso okokende wapi oke olaisika carte na yo barozwa openza en charge donc eza idée moko ya bien vraiment merci beaucoup na première dame maman livre et maman Denise merci beaucoup. La paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Bien-aimés, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. On applaudit très 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 fort. Veuillez vous asseoir. Lancement officiel d'une première mutuelle de santé des artistes, dans un premier temps comédiens, et la suite va suivre. Ça ne s'est jamais produit des mémoires de l'histoire de notre nation. D'où vous allez constater et remarquer de l'émotion dans le visage des artistes ici présents, parce qu'ils n'en reviennent pas. Ils n'en croient pas leurs yeux. L'émotion est totale, la joie est à son paroxysme. Maman Blandine, qu'est-ce que vous en dites? Solo penza matondo mingi mwana mboka bodo na esengo ya komona penza ba imboka oyo ba pikami penza awa oliboso na biso pona kosepela penza na tolo ba ete nteke pona no salamate na kati ya République démocratique du Congo kasi lelo penza toye awa na milulu minene o mikolekana awa komona penza ba iba artiste na biso o ba sepelisa biso uta tozaka bo mwana nyonso na kino lelo ba kokoba kaka bongo mama na likambo ezali mingi ya koloba ezali te tokomona yango tokoyeba mama na likambo esika sika tosili kozwama pamba te esengo eleki ndenge mwana mboka bodo oti koloba soki otali baartiste na biso okomona bilongi na bango bakondima te kasi esalemi donc eza makambo ya nzambe na bana na ye kasi ekosuka wana te basusu bakoloba ete eza kaka mpona bango to mpe ndenge nini balobi malembe mwana mboka Koffi Olomide ayembaka malembe tokokoma donc tozala kosepela na milulu kitoko oyo. Le jour européen, pendant l'exil et de retour au pays, elle s'est dit non, elle devait faire quelque chose pour mettre la gaieté dans nos foyers. Vous savez, le Congo, c'est une nation qui est terrassée dans sa partie est par des guerres et tout. Alors, n'eût été l'intervention des artistes, on allait connaître des dégâts, des AVC, des stress. C'est pour dire que ces hommes et femmes de la culture ont un grand rôle à jouer. Merci, Maman Denise Nakero, si on peut applaudir très très fort. Et
Masumu de Brendé. Il va venir prendre le micro pour le mot de circonstance. Mais avant tout, les artistes étant... Non, je descends, je viens vers vous. Les artistes de théâtre étant très bien organisés, avant le mot de Monsieur le Président, nous allons chanter l'hymne National. des artistes, Hey. l'hymne de la NTPC. Ye mokwazo micro. Totelemi tosimbi mutema. NTPC, vive les artistes comédiens. Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, Monsieur le représentant de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, distingués invités, amis du théâtre, bonjour. Le 15 mai 2020 restera marqué dans la mémoire des artistes comédiens d'une manière indélébile. Cela veut dire que nous n'allons pas l'oublier de sitôt. Jamais nous n'aurions cru que nous pouvions nous retrouver aujourd'hui pour fêter la sortie de la mutuelle des artistes comédiens. De plus en plus, nous sommes en train de nous dire que, même si cela ne peut être qu'une réflexion humaine, mais c'est comme si Dieu est un grand fanatique des artistes comédiens. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Pendant plusieurs années, les artistes comédiens ont défilé à travers les différentes chaînes de télévision. Chaque fois qu'il y avait un peu de maux de ventre, un peu de maux de tête, un peu de diarrhée, pour solliciter une aide par-ci, par-là. Et le temps que l'aide arrive, eh bien l'artiste pouvait même mourir. Voilà que Dieu, comme il aime les artistes comédiens, il est entré dans l'esprit de la première dame Nyakeru pour qu'elle puisse se dire non, intervenons à l'amont. N'attendons pas que l'artiste commence à aller vers la mort pour que nous puissions intervenir. Donc, la mutuelle de santé des artistes comédiens va pallier à tout cela. Et ça veut dire qu'il y aura un peu plus de dignité pour l'artiste comédien qui ne va plus pleurnicher à travers les chaînes de télévision. Donc c'est une grâce. Et tout à l'heure, j'ai parlé du 15 mai. Le 15 août, j'espère que vous avez compris que c'était le 15 août. Nous voulons nous adresser d'abord à notre ministre de la Culture et des Arts. Il est, je crois, parmi les plus heureux parce qu'il a assisté presque, j'allais dire, à la fécondation de cette idée qui a germé dans la tête de la première dame. Nous étions, moi, lui, son Excellence, Monsieur Elombe, je ne sais pas, une autre personne, parce que la première dame voulait un peu
savoir comment on pouvait organiser une mutuelle, mais en commençant d'abord par les artistes du groupe Salongo qui ont pris de l'âge. C'est une équation qui était facile à résoudre. Mais il était maintenant question de voir comment associer les autres artistes comédiens, comment les avoir. Et ce jour-là, le ministre de la Culture des Arts, connaissant déjà l'ANTPC, que c'est une association organisée, disciplinée, eh bien, il a pris la parole pour dire à la première dame, Madame la première dame, il ne faut pas vous faire beaucoup d'idées. Je connais très bien la NTPC, j'ai déjà été reçu par elle plusieurs fois, je connais le niveau d'organisation de cette association. Ah là, la première dame dira, ah là je suis apaisé. Donc on va travailler ensemble. Et c'était parti. Vous avez vu à la télévision certaines audiences qui étaient organisées, toujours à cet effet. 1. Il faut prendre de l'âge. 2. Vous pouvez ou ne pas prendre de l'âge, mais avoir pris du temps dans la profession. Donc, il y avait ce critère qui était disponible pour tout le monde. Nous avons lancé, comme nous le faisons d'habitude, un communiqué dans les réseaux sociaux demandant aux artistes comédiens de venir se faire enregistrer. Mais il fallait venir avec son certificat, je ne sais pas, de naissance, certificat de mariage, certificat pour les enfants. Et de ce côté-là, il faut dire que les artistes comédiens sont un peu lourds. Et ça traînait. C'est pourquoi ça nous a pris aussi du temps. Mais nous ne pouvions pas trop attendre. Ceux qui ont fait un effort pour venir remettre ce qui était exigé, eh bien, ils ont été retenus. Nous espérons que la deuxième liste pourra récupérer les retardataires. Donc, il n'y a aucun choix fait au hasard. Aux représentants de la distinguée première dame qui représente aussi la fondation, soyez notre interprète auprès de la première dame. Dites-lui que les artistes comédiens sont le mot, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, mais sont surpris positivement de l'initiative salutaire qu'elle a prise. Parce que nous ne croyons pas que nous pouvions bénéficier de cette ouverture. Nous savons qu'elle a beaucoup de chats à fouetter. Et puis les artistes, les catégories ou les disciplines, il y en a beaucoup. Mais comme elle-même l'avait dit, c'est parce que nous sommes quand même une catégorie d'artistes un peu organisés, non pas un peu, organisés, disciplinés, et nous n'avons pas beaucoup de scandales à travers les médias. Parce que nos amis d'autres disciplines, eh bien, ils peuvent vilipender une autorité sans gêne ou quoi. Et la première dame se souvient toujours des moments de loisirs inoubliables qu'elle a passés pendant toute sa jeunesse. Des moments de loisirs qui lui ont été offerts par le groupe Salongo. Donc elle garde un souvenir extraordinaire. Et évidemment, par le groupe Salongo, d'autres groupes qui sont nés après. Vous allez dire à la première dame que nous lui serons toujours reconnaissants. Maman Denise Nyakero Tshisekedi maboko pona esengo basili kotondisa manango na mokolo lelo pona salama te. Vous allez aussi lui dire
que son geste ngana kino zwa soin na cinquantenaire il fallait basala ba radio nyos tu eza kuna mais moko ezangaki balobi na ngana na kenna ACJ wana nanu tuzui mutuelle oyote mais radio wana bazo senga $700 tala sikoyo na ebite soki besoin pe radio ngo tozala kaka pona zomona na koma na ngasusu bien mais du moins soki kaya ndengo na zali tokokende facilement bisika wana donc choix ndenge touti koloba awa ezali teke toponi soki banani o balingaka kokabola o baza kuna bao kuna baza na nini na bango o kuna baza banini na bango awa tozali biso nyonso tu tozali awa biso nyonso tu tozala nde na bomoko devise na biso ezali l'unité rend fort et fait vaincre. Inutile kosala biloko na simandako. Association na biso tosala ngote po tokende ba matanga, tokende kotala ba konzi po ba luka biso soki nini tosala ngo pona ko bunda na o etali socio-professionnel. Vous voyez déjà ça. Ça c'est le social. Bitumba na biso. Koyeba eloko ni tokoki kosala po to se retrouver na musala na biso. Yango tozo senga toujours tous les jours. Okende ko s'affilier na Sokoda. Lobi bafuta ki déjà kuna. Baptiste comédie bazali kanisa ki kena ko lobate na lobby. Okende ko toucher lobby et c'est un avantage grâce ya enseignement oyo a NTPC azako pesa to landela yango. Bien. Je crois que tokoki ko bomba bakonzi mingi te. Soki tozali awa, c'est parce que tozwaki pe maboko pe makanisi ya ndeko na biso mama autaki mikili ayoka pe sango ya ANTPC tango ayoki ke tozosala organisation na biso alobaki que non ngape nakoki d'une manière ou d'une autre à contribuer pour que makambo esalema. Net par exemple esika otozali yende mutu azula kibiso yango mama Dani okoki kotelema yenda pesi pe lisungi penza na ngomba ya artiste nyonso po ete bakwa kosangana baza excellence ministre nous vous prions soki tobengi mutu ekozala un peu rapide po tolekisa tokosenga pe représentant ya fondation aya alors tozobenga yoye vraiment heureusement eza nango ya bapointe omika bongo wapi oma osalaka noki pour que tokende mpe mbango excellence Kengumbe Ngole Fifi wana bakopesa penza bakarte mutuelle ya namona kia wazate Fifi sala noki tozana heure po ete bokolongono bwa nzoto ezala malamu bakodiona mbambi mbambi watu salama ok ozwi yango oseki mwa moke Malombo Mokule azalaki awa kuna s'il vous plaît likanisi kitoko oyo mwasi ya yango ya République démocratique du Congo pasteur de la foi pasteur azape na groupe na ye pe aza na chaîne na ye wapi représentant ya pasteur de la foi Maimputu Kwedi
bandeko na biso ya presse bakofungola mwa nzela moke mpona kotika bato bandeko na biso baartiste bazoya mpo bakoka kozwa mpenza bakarte na bango malamu batika nzela moke bandeko na biso ya presse Mario Songo mwasi na bana moto akitambala topesi kaka na oyo babala religieusement civilement officiellement bamakango pas de place bana nsima ndako pas de place. donc carte oyo ya bokolongo ya banzoto ekosunga mpenza libota mobimba ya baartiste oyo bazali bongo epemba ngalula ngalufa olingi ozwani mokono wana bazosala lolendo ya République démocratique du Congo. Kuku Nemfo Muyombe gauche. Kuku Nemfo Muyombe gauche. Muyombe gauche, Muyombe akanga kutula ye wana. Vie gauche, vie gauche. Simba Mbemba. Simba Mbemba. Lolendo. Salanoki. Impression est que les artistes qui sont famille et ça ne pas ce sont les bandes mboka les gens qui tala na mona ceux qui prennent pas carte ya solo na moni qui basu ba carte penza na remercier maman première dame na Jesu Asali et go sunga bandeko pour ba joie soin na bango na ndenge longo bande. Merci beaucoup. Et ce que tu as dit, je suis calmement sans problème. Ouais, ça initiative va bien. Ah bah j'ai ma carte. Ah bah j'ai ma carte. Et ça t'es que pas bon, mais on a bandako. Ko banda lobby ba banda déjà ko bela. Pour pas saler la yango. Voilà. Ba banda ko bela déjà. Ba banda moto sa carte. Haye ba ko bela. Habi misaba maladi na ye. Pour carte ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Toi même Bata c'est la mpati. Bata c'est la bonjour. Ouais, bonjour. Et salut on dernier événement ouais, ça plaisir vraiment. D'abord santé. Ouais. Merci pour la maman. D'abord santé. C'est ça quoi. Et santé, c'est une famille Moubimba. Normalement, na bana, donc ça les bisous vraiment très bien. Donc tous avez une occasion, vous avez grâce au témoin, donc tous avez pour grâce à maman Denise. Donc merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. De la fondation Denise Nyakeru, la santé, vraiment c'est la santé c'est la vie. Donc tu veux qu'on et le haut de ça va m'onguer belé. Mais grâce il y a fondation maman Denise, vraiment merci. Il y a des artistes vraiment basu ba carte na bango, on peut bazuiter à la prochaine. Donc c'est la fin, vraiment je le remercie beaucoup. Comme on a socialement pour la vie, vraiment merci beaucoup maman. Le micro. Nous avons préparé un spectacle, nous avons préparé un spectacle le 6 septembre. Le 6 septembre, na Mayalo Cercle, na Sengama public, na Boya Ebele. Le 6 septembre, on fêté et Sengo, na Mayalo Cercle. Merci Mario. 45 ans d'abnégation, 45 ans au service de la nation congolaise. Voilà. Maman Bipendou, la moniette, Maman Bipendou, s'il vous plaît, Maman Bipendou. Voilà, Bajeune, va comprendre. Donc ça le kumu na bango te balakisa bisonzela. Molongo mombala sepela kinango. Po balobi ete mwasi ebongi ete ate bengi bango so bazali ba icône. Po so totali bana baboti bana ebele. O bana ale pa baza kobota, pe bana ale pa bakobota ezali esengo mingi. Ebongi ete to sepela to bwakela bango maboke ya bambe. Merci beaucoup. Elles étaient reçues par la première dame, raison pour laquelle elles sont venues ici pour lui dire merci. Voilà, ils vont en profiter. Ministre Nabiso ya Toki PZBP, papa Nabiso Azali, représentant ya Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Oui, monsieur Georges. Voilà. Et c'est Makassi, ils ont vraiment c'est Makassi parce que c'est du jamais vu. Les lots, moutons sont en charge de la santé, dans le santé, en mode de tête, donc on a des colopages, ils ont santé. Les taux, check-up, mais check-up, il y a moteur révision, révision. Les longs à l'hôpital, révision d'autres. Ah, c'est une grâce, grâce, non, jamais vu.
yaboye nzambe fa pambola mama Denise Nyakero fo nzambe apambola ye pena komona ni kanso aju et puis ngamoko te yakati olondo pa na kati na miradi fontare la pamfeni baza na kati mais ça c'est une grâce oza grâce à moi et c'est parce que bon batangi pe Jean-Paul Manata azali pe na kati le pasteur na sa famille azali na kati zali bota na ina bana ne donc vraiment ça esengo ya trop komona ke en tout cas moi pas moko ibakisami encore na vie na mutala art na ngana demba arango déjà na ngana na décourager mais na munga ndenge pese déjà boye et sengondire na ozo penda ko pe ndena ngona makama ndenge okendele ndenge okendele na ozo na ozo penda ko pe anto vraiment nzambe apambola penda po na monike équipe na bien mama Denise place azali nzambe abakisele ya koleka parce que oya sali c'est du jamais vu nano isalamate vraiment nzamba pambola yena libota momana papa chichi place azali nzamba pambola bango merci. Et ce que nous venons de vivre là, c'est du concret, c'est la pratique. Et vous voyez vous-même comment est-ce que le ministère souffre avec les doléances de nos artistes, et ceux qui sont malades, et ceux qui sont éprouvés. Donc c'est le ministère qui doit pallier à tout ça. Okay. Comme vous le savez, le ministère n'a aucune caisse, c'est pour cela. Et s'il doit y avoir une compatriote de bon cœur, en l'occurrence la distinguée première dame, et de prendre une telle initiative, c'est à encourager. C'est à encourager tout simplement, ça stopperait et soit un peu la souffrance de nos compatriotes artistes comédiens. Donc c'est des gestes à encourager. Donc nous demandons à d'autres compatriotes de bonne foi de regarder dans le même sens. Voilà, donc c'est un geste important que nous venions parce que la mutuelle de santé, tout le monde n'a pas de millions dans sa poche, même si vous en avez. Mais les jours où vous tomberez malade, c'est les jours où vous n'avez rien en poche. Mais si vous avez autre cas de mutuelles de santé, même sans argent, vous pouvez aller à un centre hospitalier et vous serez réussi, traité et éviter le pire. Voilà. Voilà, ça c'est une initiative privée. Alors quelle sera la part maintenant du gouvernement congolais? Voilà. Et c'est ce que j'ai dit tantôt là. Et les ministères réfléchissaient comment s'y prendre. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on a reçu la main tendue de la distinguée première dame. Donc le gouvernement, quant à lui, effectivement, il faut qu'il réagisse les champs. Parce que là, la distinguée première dame n'a pris que les artistes comédiens. Donc les artistes, c'est dans sa pluralité. Donc je crois que le gouvernement, avec cette initiative de la première dame, va voir dans quelle mesure prendre tous les artistes en général. Yango makati mais esengeze belé au moni pomia ozanga nombongo mais santé na yo ezala bien na bondima to liaka na biso mais to tambula rapé na maladie to sala bien yango na esengo oyo entre mama Denise likanisi oyo zo sala mutuelle oyo nzambe mabadela ye oyo ezaka premier tour bata deuxième tour ba lipo ya kwazo sukarte troisième tour ba ozala lisusu toze belé antoa esengo mingi ya komona Denise akiti ara alaki awa représentant ya mama Denise alaki awa esengo na maloba mateya oyo apesi biso awa abatozwa carte esengo ya mingi nzambe mabatela ye. Merci na Mama Denise sali eloko ya munene. Merci na ba nyonso ba sungaka ba comédien. Merci surtout biso na groupe Salongo. Merci ya munene pe ok na mama Olive Lembe qui a donné une maison na papa Sonzo waza moko ya biso. Au-delà ya balisungi wa salaka na eloko wana parce que na biso groupe Salongo 45 ans tozali équipe oyo ezali na beaucoup plus de membres vulnérables, acteurs, actrices, bakoli, bambule poussani. Et biso batozana moko aza plus vulnérable papa Sonzo aza déjà na déplacement aza na handicap physique ou boyebi et que maman Olive a pesa ndako eza esengo pona biso nyonso et je profite de cette occasion pour répéter merci na ye et merci na ba nyonso basungaka ba comédien basungaka surtout biso mama ba Salongo.
Les artistes sont où? Tito. Eh merde. Maman Siako. Les Européens. La vie c'est là, ok. Maman Siako, toi la mère qui les ensemble. Oh, les femmes sont vides, sont vides. Maman et papa sous-sous. Aïe, moi, qui l'on la liso. Oh, les gagnaoué. Sonrisa amor ya tito. La conchilación. Como yo consola. Otia ya bola pico. Poder sama minite. Cuando podía parecida. Potasiana. Potasiana.
Malembe, malembe,
tozali na maloba lelo omoni initiative oyo etikala kosalama te. C'est la toute première fois omoni eloko oyo bazwa baartiste en charge. Donc première dame ameki kokanisa baartiste wapesa bango santé. Eza te ke moto akufi oyo ozela akufa okende kokunda. Il faut souhaiter moto azali na bonne santé. Voilà initiative nayaki wana yani bokombe yeo yazali awa wazaki envoyé awa comme liste ya président ya première dame. Donc lelo omoni biloko tolobaki Kongo ya sika, idée ya sika, makambo ya sika. Voilà oyo tozobenga première dame Denise Nyakero esika ozali nyatabo tolega. Donc suka na masolo suka na masolo parce que yoka son likamba boye salama te. Oui, ya boy nane banda Kongo banda non likamba boye salama te. Alors la première dame de la RDC à Lomé, 120 comédiens, assurance maladie à vie. 120 comédiens, basi carte ofele, ezala biloko poto, ezala wate. Carte ofele, na famille na yo, na bana, na papa, bozo soins médicaux, ezala ozana diarrhée, kisi, ozana maladie, kisi, bazo en charge. Donc, fati beton. Parce que mandé ozala moko mibale. Dis-moi que ça va ça la ligne. Dis-moi que ça va ya. Fati Béton. Donc, merci à Maman Denise. Nous sommes au Sala pour les Congolais. Merci parce que l'action de l'utilité, Maman Wese Belé au hasard au Sala. Botikata, bon, Binomo. Merci. La dynamique, l'artiste va belé, c'est vrai, ça 20 des appels belé, mais même si c'est pas ça la nini. Et ça va continuer ou bien c'est jusque là? Maman a contacté qui Azali chef na bango, il y a artiste, président na bango. Alors liste oyo qui est pas maman Mukonzi, les ali liste oyo maman a payé artiste bani. So ba yaki na 200, maman nga pesa 200. So ne ba yaki na 120. Asali ne ba ba yaki na parce que maman yebi ba artiste nyo sauter. C'est un peu ça. Eh ba o nyo so nanu ba yete o ko sa ba openi. Ba sa toujours na association ba sa balé. Aboko eza polele. Maman Denise aza maman na biso nyonso. Donc aza wana pour na biso nyonso. Artiste comédien, ba musicien, ba journaliste, ba tout nyonso. Aza maman na biso nyonso o baza besoin baya. Yoko so vaccine. Na lobby artiste nyonso baya. Ezala ba sai ezala ba nani. Aho ba bonite ke kushimoko ya ba artiste. Artiste nyonso. Premier amazo zela yo. Nyata bortolega. Donc maman vaccine maman. Biso bakoko 45 ans de carrière. Na banda musala na groupe Salongo na amuke. Mama na sina lobela kiyo kakake. Yona papa nzamba pambola bino. Bino bokotala Yesu. Bino ndesiko bokopambwa. O yo sali mama nzamba pambola. Obi kisinga na vie. Biso ba artiste to kufi ebele. Mais nzamba koti na kati ya motema no osungi biso. Merci maman, merci maman. Merci nzamba. Voilà, merci. Donc, comme nous avons un reportage, nous avons un mutuelle de santé à artistes et comédiens. Juste 120 artistes en charge. Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Soins. Ceux qui ont belli à la HG, la première inanimité, certains artistes, je pense que vous Bango. Et le Kitoko. Merci à Bandegonyon, merci à Bolandi, merci à Fiston Bassende. Merci à Levi Cyril Arsène Modabi. Merci à Nathan Kifoutawa Dasmabilili. Merci à Bino Nyonso, Bolandi Vidon, de l'autre côté, numéro Yassika, Kilongo TV.